Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini basali na nzambe ba oyo bazali koya liboso ya bakamera koloba na bato ete nzambe a faire révéler bango bamakambo pe nzambe abongolisi bango babongwani bakomi bana ya nzambe pe tango bango babongwani balobi ete na yango bazali kopesa batémoignage po ete batémoignage wana esunga na bato oyo bakoyoka yango po ete bato bakoyoka yango bayeba ndenge nini bomo ya molili ezalaki pe ndenge nini bomo ya molili ezali komema bato na kufa pe après avoir koyoka batémoignage wana yango nde koki kopesa moto vie ya bomoi pe moto ayeba na kokangolama na kati na makambo oyo ye ayebaka te ndenge elekaka na mokili. Vraiment ezali malamu mingi ezali mabe te tosepeli mingi pona komona ndenge bakongole mingi bazali kopesa batémoignage pona koedifier bandeko mosusu oyo bazali tango mosusu na kati na kobunga a partir ya batémoignage na bango nde bakozwa révélation ya makambo ezali ya kobombana pe ekoki kosunga bango po ete lobi batémoignage wana epesa bango nzela ya bosolo pe eyeba na kolongola bango na nzela ya kufa. Vraiment ezali malamu mingi na ndenge ete tango nyonso nzambe tozali komona ndenge nini azali kobongola bato pe azali kopesa bato makasi pona ete baleka liboso ya bakamera pona kosala batémoignage po ete esunga bakongole. Bandeko babolingo soki tokoti na point oyo lelo ezali po toloba na mwa eloko moko oyo tomonaki ete ekokaki kozala lolenge wana te oyo moto oyo alobi ete abongwani oyo nguya ya nzambe eyekati na ye oyo nzambe ayekati na ye mpe alobeli ye alakisi ye makambo ndenge na ndenge me azali kotambola na eloko moko oyo ete toyebi te ntango mosusu ye moko azali koyeba te soki azali na kati na kobunga na likambo azali kosala ou bien azali kosala yango ayebi pourquoi azali kosala yango. Bandeko babolingo lelo tokolobela mingi na témoignage oyo toyokaki oyo mama Kalanga oyo babengaka na mikolo elekaka ete na ntango ya ex Zaire ke Kalanga mwana Zaire oyo bino nyonso tu boyebi oyo ayembaka loyembo monene oyo ezalaka elombe sese oyo epesaki ye pe succès lupemba pe ndenge boyebi tina ndenge akomaki na niveau oyo ye azalaki. Me tango Mobutu ayaki kokende tango
république mosusu ayaki koya biso moko toyaki komona ndenge nini mama Kalanga azwaki makasi ya kotelema mpona kotambola na baeglise koloba ete na bongwani nzambe arevelenga bamakambo mpe abandi kotémoigner. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ntango mosusu bakongole mosusu makambo basalaka bango bayebaka te koki kosala na yo likambo eleki ata mbula mitano me ntango mosusu bato oyo balanda likambo wana oyo balanda batémoignage wana baobserva mwa babiloko moko me baye komona ete bamakambo wana ezali kaka korepete. Mpona nini tolobi boye bandeko avant tokota nanu na likambo oyo ya point oyo ya mama Kalanga na mwa erreur oyo biso tomoni ete azali kotambola na yango me ye moko ntango mosusu azali komiyeba te yango tolobi ete tomeka mpe kosunga na oyo mwa moke nzambe apesi biso na mwa liloba moke oyo toyebi mpe na kati ya Biblia. Bandeko babolingo tango mama Kalanga apesaka témoignage moko oyo tosomba ngai kutu mama Rosalie nazali koyebisa bino na somba ba DVD wana to ba cassette wana ezali na ngai awa oya mama Kalanga oyo volume 1 volume 2 volume 3 nazali na yango awa na somba yango na bosa na gate na Bruxelles tango nakendeki na Matonge mbale liboso tango na visionaki témoignage ya mama Kalanga ezalaki wapi na Angola tango azali kopesa témoignage ba oyo batala image wana oyo balanda témoignage wana makambo nazali koloba nazali kokosa te pe na banzi ete bato mosusu bakoloba ete ngai mama Rosalie eloko na lobi na kosi te me na lobi ya solo. Tango mama Kalanga bandaki kopesa ba témoignage azali kopesa na mbala moko ye moko mama Kalanga atomboli mongongo alobi ete na kosenga na pasteur ayebisa na bato nyonso tu bazali kofilme oyo bazali andeo ya kati église na kosenga ba filme te bofungola matoi bien bolanda o ngai mama Rosalie nazali koloba na kosenga kaka caméra ya église et filmer ba image oyo donc koloba ete ezalaki déjà eloko moko programmé o mama Kalanga ebaki ete tango ba image ezali kaka ya église ezali kozwa yango après avoir confirmé nde programme ya laki ke bakobimisa ba DVD ou bien ba cassette vidéo po ete bazalaki déjà na programme o ba ebaki ete ekotekama. Bandeko nazongeli lisusu tango ye moko mama Kalanga bandai kopesa témoignage wana mbala moko alobi ete na kosenga na pasteur apesa autorisation caméra mosusu efilme te soki kaka caméra ya église ça va donc ezali eloko moko ye moko ayebaki ete eloko wana azali kosala yango eza lokola marchandise na ye ezali lokola marchandise na ye oyo ayebi ete ndenge azali kopesa témoignage wana azali s'attendre pe retour moko il faut ezala alors que liloba na nzambe balobi ete même Jésus moko a recommandé bokende na mokili mobimba bopesa ofele na bato nyonso tu bazali na mokili bopesa ofele liloba na ngai ezali ya ofele. Deuxième point bandeko na kosenga na bino polémique ezala te me bolanda tokoya kokomisa bino esika moko mpona koloba ete bato mingi tango bayaka liboso ya kamera bazali koloba na kombo ya nzambe okomona neti moto ebima na monoko me ezalaka kaka na makambo mike oyo bozali komona ete tango bazali kosala biloko wana bazali kosala yango mpona kolakisa nde na bato ete bango bazali na nguya me bazali kobosa na bapoint ebele oyo nzambe azali kosepela na yango te. Bandeko na banzi na expliquer bino likambo elekaki na Angola tango azali kopesa témoignage ye moko mama Kalanga alobi ete na kosenga caméra mosusu ya église et caméra mosusu en dehors ya église et filmé te kaka caméra ya église
donc ayebi tina alobaki ndenge wana tala eleka mikolo ebele après avoir biso to visionna ba image wana aye kopesa lisusu témoignage awa tango bayambi ye na chaîne ya bakongole bino bolandaki tango bandi koloba meloko ekamwisaki biso bandeko po ete biso toyebi na biso ete wana ezalaki na yango systeme ya code po ete nakoyebisa bino ya solo bandeko journaliste nyonso tu oyo ayambaka moto avant interview esalamaka basololaka na bango deja bango moko bayebi bapoint nini basololaka bamakomo nini basololaka me nalobi teke ute bayokanaki banini me nalobi basololaka deja soki nalobi bongo seke nayebi tina bandeko tango mama kalanga bandi kopesa témoignage tango bandi koloba bandeko témoignage o mama kalanga azali kopesa yango po ete bato bakangolama po ete bato bayeba vérité po ete bato balongwa na nzela ya mabe bakende na nzela ya malamu me eloko ekamisaki ngai bandeko tango mama kalanga azali kopesa témoignage na mama moko alingi akontinue koloba journaliste alobi mama kalanga na kosenga okoloba te po ete suite ya makambo wana lokola eza makambo ya minene ifo ebima na dvd wana nde bato bakosomba mpo balanda suite bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino eloko moko eloko oyo elekaki ezalaka te jamais bokomi nde sikoyo kozwa batémoignage bamakambo bino bobengi témoignage oyo bobengi ete nzambe nde moto atindi mama kalanga arevele apesa na bato mpo bato bakangolama bandeko soki dvd wana ebimi topesa exemple soki ezali ntango mosusu na 5 € ou bien 10 €. Donc moto oyo azali mobola azangi meme 10 € wana azali meme na droit ya koyoka témoignage wana te po ete biblie elobi boye bokende na mokili mobimba bopesa témoignage ya liloba na nzambe bopesa ofele botekisa yango na mbongo te me babiloko bino bozali kosala ezali kaka ndenge moko bozali koteka liloba ya nzambe na mbongo bandeko soki mpenza nzambe moto atindaki mama kalanga po ete ayebisake apesa batémoignage epanza na mokili mobimba tango mama kalanga journaliste aza koloba ete mama kalanga tika po ete kobima na dvd wana bato bakosomba mpo bayoka soki mpenza azalaki na molimo na nzambe alingaki aloba ete témoignage oyo esengi kaka moto azala na mbongo te po asomba dvd témoignage oyo ezali témoignage nzambe apesi ngai yango naloba po ete mokili mobimba eyoka po ete bato bakangolama me toloba sikoyo bomoni teke témoignage ya mama kalanga tango bino bokati yango bolobi ete non po ete bato bakosomba na dvd toloba sikoyo bato bazangi bamoyen baza na droit ya koyoka témoignage wana te donc facilité oyo bango bakoki koyoka témoignage ekozala kaka na bato oyo basomba ba dvd ou bien babeteli bango masolo ou bien ntango mosusu bainvite bango mpo bakende kotala bandeko babolingo nazali sikoyo komituna po ete balobaka ete soki moto azali kosala likambo moko mpo azwa mbongo seki adepensaki quelque chose azali koluka retour po ete azwa mpe bénéfice na oyo adepensaki par exemple soki neti bato basali campagne c'est normal soki ntango mosusu balobi ete non bato batia panie batia bambongo banini po ete ntango mosusu barécupere mpe na oyo esika badepensaki po ete esala lisusu misala kaka na kati ya église wana ezali mabe te mais sikoyo boyebisa biso mama kalanga na témoignage azo kopesa adepense nini parce que ezali nde kutu nzambe nde moto autilize po ete nzambe azali na besoin ke bana na ye bayoka liloba wana gratuitement même ezali teke ubie ntango mosusu mama kalanga mataki na lola nzambe ayebisi ye bamakambo yango na sikoyo ye na ntango sikoyo aza kosala référence ke non ndenge nakendeki na lola nasalaki dépense yango ete ifo nabimisa yango ebima na ba-dvd bato basomba mpo ete mbongo nabebisaki ezali neti retour mpo ete ezonga na kesi ubie esala non bandeko totika kobebisa
lokumu ya nzambe na babiloko mosusu otango moto ozali koya liboso ya kamera ozali kotalisa ete yo nde ozali na nguya mingi ya nzambe me bozali kosala babiloko ya mike oyo ezali kolakisa ete bozali mpe ya dehors na kati na nzela na nzambe. Témoignage oyo soki mama kalanga yebi ete ezali témoignage moko makasi mpenza oyo azali koloba yango mpo ete kangola bana na nzambe mpo ete bana na nzambe bamona bosolo aza kutu moto akoloba ete nalingi kute bima na ba DVD soki akobima na ba DVD wana ezali mpo bakabola yango gratuit mais problème na ngai ezali ke botika ngai naloba mpo bato bayoka mais yoka baza koloba yango liboso na ye tika koloba te ekobima na ba DVD après ba DVD na bato bakosomba yango mpo bayoka alors toloba sikoyo ntango bakotekisa ba DVD donc ezali lokola neti auteur ya témoignage ezali mama kalanga donc azali pe na pourcentage na ye akozwa pourcentage na ye na esika basali ba DVD bakofuta susu mwa moke kuna mpona makambo mike alors sikoyo yango nga nazali kotuna bandeko boyebi nakoyebisa bino eloko moko tomonaka yango meme na États-Unis soki mosali na nzambe azwi mpenza témoignage ya nzambe po ete ayebisa yango na bapeple ya baaméricain tomona kokomona bakorensemble bato ebele meme okomona ta mosusu na stade moko ya monene babengisi bato nyonso tu bakokota gratuit mpe apesi témoignage na ye ebandeli ti suka mais mpo na biso bakongolais soki kaka bayebi kaka moto wana azalaki vedete soki abongwani o bandeko na bongwani place nazalaki omoni ke nazalaki na misala mabe sikoyo na bongwani nakopesa témoignage yango ekomi il faut bima na ba DVD babanda koteka alors toloba sikoyo babola sikoyo bakozala na possibilité te ya kolanda témoignage wana mpo ekomi likambo moko ya koteka bandeko oyo bokoki kopesa biso explication ndenge nini bandeko soki ezali mpenza likambo oyo ke mama kalanga alingi ete peuple de Dieu oyo bazali na Congo babongwana akoki meme koabolir bamakambo oyo ya koloba ete non ebima na ba DVD po bamoyen moke mosusu oyo bato oyo bazali na yango bato oyo bazalaka na moyen mpe ya kozala ntango mosusu na 5 euro na 10 euro te donc bakozwa occasion koyoka témoignage na yo te alors pourquoi koloba ete suite ife bima na ba DVD mpo na nini yango nde eloko ezali kopesa biso mawa bato mosusu bazali komarchande makambo na nzambe sanke bamiyeba ntango mosusu akoloba ete ata ndenge kobima na ba DVD tosali ba dépense non ezali mpe likambo teke nzambe nde moto alobi tosala dépense wana soki okosala dépense ntango mosusu ye moko nde ondimi ebima na ba DVD mais ezali liloba moko oyo te ntango yo olobi obongonaki donc nzambe apesaki yo makasi ya kotambola mpona kopesa témoignage apesaki yo makasi ya kokende kokataka batémoignage yango te oyo bozele kobima na DVD ebongo bokosomba te bandeko nazali koloba makambo ya solo bolimbisa nayebi ete bato mosusu ntango mosusu bakomona nazali koloba mabe me likambo oyo ezali témoignage ya nzambe mpona kosunga bapeple bandeko balobaka teke ana ekobima na ba DVD bozela suite wana bokosomba yango bandeko ebongo sikoyo bato bazali na bamoyen te bakosala ndenge nini bino moko bomonaki ntango Jésus ayaki na mokili bandeko boyebi ke Jésus kutu moto akokaki kosala fortune ya kosakana te na batémoignage oyo ayaki nango mpo batémoignage na ye ezalaki ya kamuna tala kaka moto aza koya kopesa bino témoignage botondi ebele aza koyebisa bino kalobi ete makambo oyo ezali ya papa ngai nayebi yango mpo ete ngai na papa tozali moko ngai nawutaki epai papa azali mpe ye nde moto atindi ngai tala barévélation Jésus pas kokaki koloba na bato ete bato baya alobi bon natie nanu panier wana moto nyonso tu wabwakaka ou bien elikuta po ete naza na likambo monene oyo nakoloba po ete ngai nawuti epai ya nzambe mais Jésus abandaki kopesa batémoignage wana gratuitement azalaki kutu komona ntango mosusu bato okomona ntango mosusu soki azali koloba na baparabole bato babandi kolela yo kaka baparabole ata baapôtre na ye yo kaka baparabole okomona alobi nazali koloba boye mpona bato oyo
bayebi liloba ya nzambe te comprendre te, mais na bino bato bozali pembeni nde comprendre. Mais okomona pe Jésus azalaki motema malamu, okomona tanga moni ba apôtre ndenge bazali kolela mbala moko komona pesi signification moko simple po te comprendre. Yozo mona Jésus ye moko tango azali kotinda bato bakende kopanza sango malamu kopesa témoignage na ye ayebisi bango lobi bomema mbeli te eloko te banini alobi esika bokokende soki bayambi bino bokoti na ndako wana bovandi soki bapesi bino biloko kolia bolie problème ya te, mais bozwa eloko ya moto te ou bien mbongo ya moto ou bien eloko ya moto te bopesa ofele po ete ngai mpe napesi bino ofele. Mama Kalanga, est-ce que makambo oyo ozali koloba ya témoignage na yo okoki kopesa yango bana na nzambe ofele te? Oyebi ke bamakambo oyo olingaki oloba na nsima oyo bakataki yo balobi ete non bozele kobima na ba-DVD bakosomba, yoyebi teke soki olobaki yango ekokaki kosunga bato boni na mokili oyo ntango mosusu bazalaki na baproblème oyo esengaki baproblème wana soki olobaki yango kaka mwa ndambo wana ekokaki kobikisa bato. Donc soki omona ete boza koyebisa bato nzambe nde moto abongolisi moto, nzambe nde moto apesi moto occasion po ete apesa témoignage, mais témoignage yango ekomi ete avant yoka yango bozela nanu ebima na ba-DVD bato basomba te, ezalaka te. Po ete toye komona système wana Mama Kalanga asalaka yango meme na Angola mpona koloba ete Mama Kalanga ayebaka deja eloko nini mpe aza kosala mpona batémoignage na ye mpona Mama Kalanga aza komona ete batémoignage wana ezali ya ye privé, donc il faut pas yalela yango akoki kopesa yango fele boye te mpona Angola bandeko nazali kokosa te bato oyo balanda témoignage wana na Angola. Mama Kalanga alobi ete nalingi caméra mosusu efilme awa te apart caméra ya église po ayebaki ete baimage oyo église yango nde bakozwa yango bakobimisela yango banini oyo bato bakobanda kosombasomba. Mais bandeko na banzi babiloko nazali koloba nazali moto ya liboma te, ezali ntango mosusu inspiration ya nzambe etindinga mpona loba bato mosusu bazali koya na chaleur na kombo ya nzambe, nzambe alakisaki nga boye, nzambe amonisaki nga boye, mais okomona ete na kati na makambo wana soki olandi okomona kaka nzambe azali kolakisa kaka bapwe moko ya mike mike oyo ezali kolakisa ete na bato yango bamakambo yango bazali komema ondire bazali koya kobakisa bamakambo ebele bainfluence moko mpona nini po ete bato bazala siko na envie ya kosomba nde ba-DVD, bazala na envie ya bazala na posa ya kobongwana te mpo balanda nzela ya nzambe, mais bazala nde siko na envie ya kosomba nde ba-DVD. Ezali pasi pe mawa. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba boyebi ete biso ba Congolais tozali ba champion oya kolakisa na mokili ete biso nde moto nzambe atushaka biso pe tobongwanaka pe tozali na ba témoignage ya kopesa na mokili. Et jusqu'à présent bato bazali ko bongwana oyo balobi ete basalelaki satana na ba monde ya ténèbres oyo bakutana na ba responsable minene ya monde ya ténèbres. Jusqu'à présent bazali ko comprendre te que le même nzambe wana o bango bazali ko ya ko témoigner kombo na ye alobi boy bino bato ngai na pesi bino ofele bokende pe bopesa ofele. Jésus azali même ko interdire na ba apôtre na ye mokolo atindaki bango alobi moto moko akamata même 1 centime ya moto te soki na ndako esika bokomi bayambi bino bokota esika baboyi bino bopupola makolo na bino bokende. Mais Jésus atikala koloba teke soki bokomi kuna tango bokopesa témoignage boloba ete bino bozalaka pembeni esika moko na mokonzi mwana na nzambe oyo avandaka pembeni na nzambe, mais ndenge ezali wana bosenga bango mbongo po ete témoignage bomemeli bango ezali témoignage moko ya makasi jamais. Mais lelo ba Congolais mingi to remarqué yango Congolais nyonso tu soko yoki kazalaki vedette ou bien azalaki grande azalaki mutu moko bo asalaka ba musique ayebanaki yo star moko boye soki boki kaka bongwani soki boki kaka akopesa témoignage wana ekozala il faut ezala tango ebimi
il faut bima na ba DVD ba CD ba teka yango mokolo nini congolais akoya ko sala témoignage pour na bato na makambo ya mulili ya salaki témoignage wana baloba ete ezala gratuit à 100%. Parce que tango mosusu bato mosusu bakoloba ah non mwani ete tala kutu ba ndenge zalelo ba témoignage wana ko bima na ba DVD yango il faut ko futa bambongo bani mais ndeko soki to teli malamu ezali kaka obligatoire te yo obimisa ba témoignage na wana ba DVD parce que problème ezali boyi yo kutu il faut sepela oloba ete na kosala témoignage nango na kolekela na église nyonso ndeko soko ozali na caméra na ozali na nini yaka filmer mais na kopesa kaka interdiction formelle na bato nyonso oyo bakoya oyo bafilme nini wana ke lobi na yoka ke ebimi bazali koteka yango donc opesi interdiction pe okei même ocensuré yango oassuré yango mais mpona biso bacongolais tozali kokamo congolais ndenge tozaka koloba ete lelo ba témoignage o bato mosusu bazali koloba ete ba congolais soka komi na mbongo akolinga kaka niokola bato baza na ba moyen te ndenge moko pepa baseli na nzambe bato na nzambe lelo bazali kobongo alo bazali koyela biso ba témoignage okomona bazali kopesa privilège mingi na bato bazali na ba moyen po bayebi ke mutu akokoza na 5 €, 10 € poisson ba DVD mais bato oyo bazali bato bakoka komona ba 5 € wana te ba 10 € wana te o bazali pe na besoin ba témoignage wana bazwa yango gratuitement et combien était il faut bima na ba DVD po basomba bandeko makambo tozali koyebisa bino soko vandi observer très bien et loko bazo sala ezalaka te tomona yango banda kala mais tomoni lelo il faut to loba yango po ete soki mama kalanga makambo aza koloba yango na nguya ya nzambe il fallait nzambe wana souffler ye na lito ya loba ete mwana na ngai maloba oyo oza koyebisa bana na nzambe oyo kokangola bana na nzambe na sengi na yo te loba wana kokata yango te po ete ebima na ba DVD mpona kopesa occasion ya bato bako komona na 5 €, 10 €. Pesa yango mpona moto nyonso ezala moto azali na 0-0 pesa yango po ete bato bayoka nde eloko ekamwisaki ngai journaliste akati ya lobio tokati wana po ete kobima na ba DVD bomoni eza eyaki babiloko moko préparé po ete jamais un journaliste akoki koloba na mama kalanga ah non tata wana po ekobima na ba DVD seke omoni ke mama kalanga asayebisaki bango ke nakobimisa yango na ba DVD yango na journaliste aye sikoyo alobi yango mama kalanga pe azwi akati mbala moko mais tozali koyeloba boye soko omoni moto azali kopesa témoignage oyo ye moko azali koloba ete témoignage oyo ekoki kokangola bato na ye mpona alakisa vérité ya nzambe soko omoni témoignage wana ekomi ete ya bademi terrain suite nango bozela ba DVD kobima mpo bosomba ndeko nakoyebisa oke na kati na batémoignage wana mingi sur 100% 20% makambo ebele ezali ya kobakisa ya kobambabamba mpona kosala bato mwa père moko kosala bato pression mpo nini kopesa bato intention mpona ndenge nini ba DVD wana ekoki kosombama makambo nazali koloba na bino nalobi yango na ndenge ya mabe te me nazali koloba yango ya solo bandeko soki mpenza makambo mama kalanga azali koloba nzambe nde moto apesaki nguya wana po ete makambo nyonso azali kopesa comme témoignage akokaki meme kondima ata 1 € ya pamba te moto abimisa yango po ayoka témoignage oyo ekoki kobikisa bakongolais mais lokola ekomi ke likambo ete ana bozela ba DVD kobima bokosomba yango bandeko wana ekomi deja ke ezali lisusu likambo moko oyo ete mingi ya bamakambo oyo ye azali koloba azali nde kofaire ke bato baatire attention na malobo azali koloba mpo nini mpo baluka moya kosomba ba DVD mais nzambe azali nzambe toboyi te ata aviva babiloko wana ekoki kozala mais soki ekomi ete témoignage yango il faut babimisa yango na ba DVD mpo bato mosusu basomba ebongo siko tuna na mama kalanga bato bazali na ba moyen 0 bakolanda ba témoignage na yo ndenge nini bososola na makambo tozali koloba ezali neti ozali kokokisa lilobo te Jésus atindaki bapotre na ye alobi bokende na bamboka nzinga bokende koteya bosenga moto mbongo te boteya liloba na ngai gratuit bopesa témoignage na ngai gratuit
soki na ndeko esika bakoyamba bino bapesi bino biloko akolia bozwa bolia mais lelo oyo mama kalango osali ezali lisusu ozali kopesa témoignage na yo gratuité malgré kopesa baraison nyonso mais epai ya nzambe baraison nyonso kopesa na ndenge badevede kobima to kosala bote te eza na ntina te epai ya nzambe yo ifale opesa yango nde gratuitement po ete témoignage na yo oyo soki mpenza ezali témoignage moko euti ke nzambe nde moto arevelaki yo babiloko nyonso alobi kende loba mais comment ekomi lisusu likambo ya komarchande ah non tosala badvd kobima po ebokosomba eloko oyo tozali koloba bandeko bozwa yango liseki te bozwa yango liseki te tala kutu soki jésus moko ayaki na témoignage ya monene ya makasi yokanisi na ntango jésus ayalaki makambo ya mbongo ezalaki te ezalaki jésus mpe akokaki kobanda koloba ete bon ngai nauti epai ya tata makambo na mona bamiracle oyo na barévélation na mona en tout cas bobengisa bato aya alobi bon avant naloba nafungola monoko na ngai naloba le panier yango wana moto nyonso tu atiaka mbongo atiaka ta 1 franc ndenge moko abande koloba talanta moto nyonso 1 talanta atiaka na kati ya kesi apres ngai na kofungola monoko na banda koloba mais jésus ayeli biso batémoignage minene gratuit mais bino kaka batémoignage oyo bamakambo bosalisali awa oyo lelo kaka tokomi koyoko o gouverneur ya ndenge ya kisatana o boyeboye ekomi sikoyo ifo ebimaka na ndenge ya badvd bato basombaka non wana mpenza tokoyebisa na mama kalanga s'il y a moyen asupprime bamakambo ya badvd wana apesa nde témoignage wana gratuitement soki mpenza lingi azali mpenza na besoin na souci ya bapeuple congolais bakangolama mpo na kati ya badvd na ntango ekobima ye moko akobanda kozela ete ntango badvd ebimi aza kozela mpe part na ye ya droit d'auteur bato mpe basalaki bamwa badepense na bango mpo ete ye aloba esika baenregistre esika babimisi banini mwa mbongo ifo ekende efutama apres wana nyonso bakolinga ete badvd ntango ekotekama ifo bambongo wana ezonga bomoni ke ezali neti bozali kobloke témoignage ya nzambe oyo ke bokoki kopesa na bato gratuitement mama kalanga yebi teke témoignage oyo azali kopesa soki mpenza ezali ya solo 100% yebi teke nzambe akoki kosala miracle mpe na bambongo nyonso to ta mosusu ye akoki kosatendre oyo badvd tekama na azwa mwa quelque chose nzambe akoki kosala miracle mpe azwi bambongo moko boye esika ewuti mpe ye moko bazokamwa mais kaka na congo nde tomonaka ete soki na congo mosali na nzambe moto akomi abongwani azalaki ou bien musicien ou bien azalaki ministre abongwani soki boki kaka témoignage na ye elingi ebima bokoyoka kaka non il faut ebima na badvd bato basomba yango na tolobi bino bozali komarchande bamakambo na nzambe sans ke bomiyeba bopesa gratuit jésus ayaki apesi gratuit mokolo nini boso bomoni jésus ti ndenge ayaki asali témoignage na ye na ebandeli ti na suka na ndenge ayaki amati na likolo azongi boso boki mokolo nini jésus ake atindi bato abiba bomema bapanie banini mpo ete boza na témoignage moko makasi na pesi bino bokende bato ifo bapesa bambongo banini tala kaka ndenge ezali wana ndenge naza komema mpe bino ngulupa na bino awa ifo kolia na bino bamakambo na bino nyonso banini bokendeke soki boza kopesa bango témoignage wana bango mpe bazwaka mwa bakelke chose bapesaka tala kaka nazo kovanda na bino awa ifo kolesaka bino bamakambo ndenge na ndenge jésus akoki mpe koloba bongo mais jésus apesaki biso déjà conseil uta ebandeli ateyaki biso alobi ete bokende na mokili mobimba bopesa témoignage na nga ofele mpo ete ngai mpe napesi bino ofele mais soki omoni moto akomi lisusu ke otémoignage yango ekobima na badvd bani bandeko seke wana en tout cas tokoloba yango ya solo mpenza tokotya mai na monoko te makambo mingi ezali kaka kolobama epai ya mama kalanga azali kobakisa kotya pilipili na mungwa mpo ete koatire attention ya bato mpo ete badvd wana etekama oyo wana tolobi alimbisa biso mais soki tolobi mabe nzambe mpe alimbisa biso mais tolobi mpenza oyo ezali na kati na motema tosali hypocrisie te tolobi mpenza oyo biso tomoni mpo ete témoignage na ye wana soki azali kose prétendre mpenza témoignage wana ekoki kosunga bato ebele akoki kopesa yango gratuitement akoki kozela kaka ebima na badvd te mpo ete bato bazela yebi teke témoignage wana soki apesi yango nyonso to ata na chaîne moko ya bakongole eleki ayebi na minute wana bato boni yo ntango mosusu bakoki kokangolama yebi teke ntango bakataki balobi te bomba likambo ekobima na badvd yebi teke baparole oyo ntango mosusu alingaki koloba ezalaki baparole moko oyo bato sikoyo na minute wana bazalaki na basituation wana
o bazali na ba situation na ya pasi o que tam susu ka lobaki na moment na ko kangola bato na ba nini ba kosala mais mama kalanga kanisa malamu nazali koyebisa soki penza nzambe mutu alingete ba témoignage na yo bato ba yoka yango pe ekangola bato ebele mama kalanga kanisa malamu po ete oyo komi kosala okomi kolanda nde ata ndenge yo moko ozali koloba ete basali na nzambe mosusu balingi mokili mingi makambo mpe bozali kosala bolingi mokili mingi parce que ntango ozali kopesa témoignage olobi ete nzambe nde moto atindi oloba mais na kati na témoignage na oza kokóma bakote mosusu oza kosala kaka référence na yo oza kolakisa ke olingi bamakambo ya mokili na ndenge ke ya mbongo oza kokata témoignage mpo oloba ete ekobima na ba DVD bato bakosomba ebongo siko babola bato bazali na 00 bakosala ndenge nini oyo ndenge nakoki kopesa bino témoignage ezalaki jésus mokolo mosusu aza koteya na église ekomi na ntango ya mabonza bato baye bapesi bambongo bapesi ekomi kaka ntango moko bo mama moko aza koya aye kaka boki kaka de mabende ya mbongo bato mosusu babandi kotiola moke boye mosusu kuta alobi ya mabende mpe kutu mbala moko jésus alobi boyoka na kati na bato nyonso oyo bapesi bambongo awa moto apesi mbongo ya motuya ezali mama oyo bato basutuki mama oyo moto apesi mbongo moke alobi mpona nini parce que ye apesi yango na motema moko mpe apesi oyo ezalaki mpenza ya ye oyo ke akoki kosala nango besoin oyo ezalaki mpenza eloko ya valeur mbongo ya azwaki yango na valeur mpenza na kati na motema na ye me abonzeli yango nzambe mpe alobi ete mingi oyo bomoni bayaki na bambongo na bango bachece awa bapesi yango mpo bayebi te ezalaki babiloko moko bazalaki nango na ntina te mpo na bango ekolobela bango eloko te yango na eloko tozali koloba bandeko toza koyebisa na bino ete jésus azali na besoin teke bainfluence oyo ntango mosusu biso bato na mokili toyaka nango oboyo te témoignage ya mama kalanga tozali koyebisa bino soki mpenza ezali témoignage oyo ndenge ye moko azali koloba ete ezali témoignage moko azali kosenga ete mpo ekangola bato na congo mais ezali likambo moko ifo ekende gratuit apesa yango gratuitement babiloko ya koloba ebima na ba DVD banini eza babiloko moko ezali nete komi neti bakomi komarchande témoignage yango nazali koyebisa bino ya solo bandeko bokanisa malamu mpe mama kalanga ye moko akanisa malamu po ete nzambe akoki mpe kozongisela ye baretour na ndenge oyo esika yeke ya kopesa batémoignage akoki mpe kopambola ye na bamoyen mosusu ezali kaka na bamoyen oyo teke ba DVD na soki etekami ke ye pa zwi badroit d'auteur na ye bapourcentage na ye nde alobi ate lokola témoignage yango eutaki epa na nganga nde mina alobi non jésus ayaki kuna na batémoignage moko ya makasi mapesaki yango gratuitement jésus mpe akokaki koloba ete bon à partir de maintenant le bokenda kwe moko atindi baapôtre na ye botya kitunga kote moko boloba ete témoignage ya nzambe ya makasi oyo mpenza makambo ya solo nga na vivre mais avant bato bayoka yango mutu na moto abwakaka ata un talenta na kati ya panier mais jésus alobi ete nayeli bino yango gratuit napesi ya bino yango gratuit bino mpe bokende bopesa yango gratuit est ce que ye mama kalanga mokolo oyo alobi ete akutanaki na nzambe oyo nzambe atombolaki mpona kolongola ye na kati na mabe botuna ye mama kalanga nzambe asengaki ye combien afutaki combien ou bien ata epai ya envoyé de dieu ou bien ange oyo ayaki pembeni ya mama kalanga mpona koyebisa ete nzambe alingi ete obongola motema apesaki ange wana combien ke lelo komi ke batémoignage oyo nzambe permettre ya alobi ete apesa témoignage ekomi ete il faut bato mosusu mpo bayoka yango basuite na yango il faut babimisa mwa 5 € banini te bandeko esika wana nde bakongole bazali kobunga yango na ete mboka na biso bénédiction ezali komonana te tozali kokende kaka na kati na kozinda mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete makambo biso tozali koloba bato tokosenga na bato polémique ya bozoba ezala te po ete makambo biso tozali koloba ezali penza ndenge wana ndeko soki lelo yo ozalaki na kati na misala ya mabe nzambe ayokeli yo mawakangoli yo mpe ntango mokolo nzambe akangolaki yo opesaki ata un likuta te me lelo ntango ekomi ete nzambe ayokeli yo mawabengi yo kote na ye okomi kopesa bato batémoignage ya makambo oyo olobi ovivaki na monde ya ténèbre ekomi ete mpo opesaka bato gratuit donc 00 bato bazwaka yango gratuitement
et combien il faut suite na yango bozela ekobima na ba DVD bato bokosomba po ete toyebi ete DVD na ntango ekobima soki ezali na 5 € te ntango mosusu bien 8 €, 10 €. Alors boyebisa biso bino bokanisi témoignage oyo ndenge kobima suite na yango bato nyonso tu bazali bato bamonanaka na ba 5 € na ba 10 € pamba te eza mpe na bato mosusu oyo mpe aza na poto me aza kokemba. Il faut kolingaka koexploite batémoignage ya nzambe na bamoma kitoko oyo nzambe apesi biso lelo na Congo na biso ete tokomi na bachaîne ya batelevizio ya baradio ebele gratuitement. Nzambe apesi biso occasion il fallait mama Kalanga a exploité batémoignage na ye apesa yango po ete moto nyonso to azwa occasion ya koyoka yango. Mais comme neti on dirait tozali kaka na moment ya deuxième république na terre dictature ke avant boyoka likambo boye il faut bozela tango mosusu chaîne boye kobima obie bote. Mama Kalanga zali moto moko ndenge ba site internet comme ebele akoki même pe kosala site na ye internet pour uniquement kaka po apesaka bato témoignage na ye eza koleka na internet 24h/24. Mais yo koyebisa bato ke ya na ndenge ezali wana ekobima na ba DVD bandeko osungi te. On dirait que témoignage yango ozali kopesa yango ekomi neti toloba neti film moko boye ya cinéma batili bino extrait na télévision botali déjà boyoki goût nango bolobi ya film oyo mais balobi pota la suite nango il faut kende kokota na cinéma okofuta autant nde babiloko yango tozali komona bato na nzambe nyonso bakomi na kati na kobunga sanke bamiyeba. Mais eloko na koyebisa kaka na mama Kalanga esika ozali mituna question tango ngai napesaka batémoignage tango nazalaka na baide ete batémoignage one bima na ba DVD po ete bato bayoka eske nasalaka malamu to mabe eske mokolo oyo nzambe ayaki kokutana na ngai po ete nabongwana tango nabongolaki motema tango nzambe alobi ete nandimi yo po ete oya pene na ngai nzambe asengaki ye combien. Mais lelo oyo témoignage oyo makambo ye moko viva nde alobi ete azali koyebisa na bato kome komi ete bato il faut bapesaka mbongo po ete bayoka suite na yango. Mama Kalanga ngai na koyebisa yo boye nazali contre yo te ou bien soki nini po ete même ntango opesaki témoignage na yo nalandaki yango avec beaucoup d'attention mpe nasepelaki mingi. Mais susi na ngai ezali ete pona bato bazangi moyen yebaka ete suite ya témoignage na yo moyen balanda yango ezali ngai mama ozali na kokomona na tango mosu na 5 €, papa Roger pa kokomona na tango mosu na 5 € bien 10 € soki ba DVD na ebimi bakosomba. Mais ebongo sikoyo opense ata na bato oyo te oyo bazangi ba moyen oyo bakoki koluka ete bazala pe ata na mwa bambongo wana po ete bazwa DVD wana omoni kopense na bango te donc koloba ete message na yo ya témoignage okomi kolimite yango na tozali kosenga na yo mama Kalanga kanisa malamu mituna mokolo nzambe ayaki kobeta motema na ngai po ete nzambe akota napesaki combien. Est-ce que nzambe asalelaki ngai mwa CD moko boye bien DVD aye kopesa nga lobi bon tala DVD oyo ezali na ba révélation ya makambo nyonso to ngai na goya kovanda pana na ko révéler yo pesa autant. Est-ce que nzambe asalaki yango? Mama Kalanga kanisa malamu po ete biso ba Congolais tozali kotambola mingi na ndenge tolingi mokili mingi ata bato nyonso tu bazali kokanga nzambe posa ya mokili ezali mingi mais bazali kokanisa ete bango nde bazali basantu. Par exemple nakopesa bino témoignage moko ezali penza palpable boy o moto nyonso amonaki yango bomonaki tata oyo na kombo ya Epaphrase tango azalaki liboso ya kamera ya bandeko Congolais tango bandaki koloba mabe ya Pasteur Mukuna mabe ya mama Olive Lembe mabe ya Sir Laure Mbongo mabe ya bato ndenge na ndenge wa bandaki koloba boyoki moko alobaki ete ngai ndenge nazali wana na bangaka pe liwate nazali moto ya chamutu bakata oyo koya eya bandeko
nazongeli lisusu mpona bato oyo bayoki malamu te bomoni mokolo oyo soki papa oyo Epaphrase oyo abandaki koloba n'importe quoi mpona bakongolais boyoki mokolo abandaki koloba alobaki nini alobi ete d'ailleurs kutu makambo nazali koloba ngai moko eza koengage ke ngai moko mpe ndenge nazali yona naza kobanga moto te tia mutu bakata oyo koyeya nabangaka liwa te boyoki ndenge alobaka yango soki bolandi banini yona bokoyoka yango mais mpo tolakisa bino ete bato wana balobaka maloba kaka likolo ya mbebo me eutaka na motema te bomoni ntango akomi nzambe alobi bo lokola ye alobi ete azali na besoin mpe ya liwa yango nzambe atie na mbeto ya hôpital nzambe sikoyo atie na mbeto ya hôpital mpo ye moko alobaki tia motu bakata yo goyagoya soki kokufa na ndimi kokufa me bomoni na mbeto ya hôpital ndenge akomaki kolela mosali ya nzambe alingi kutu départ ya liwa te alingi kutu départ wana ya liwa yela ye te mpo baloba ete bon liwa yango ya le départ alingi kutu koyoka yango te bomoni ndenge aleli 2 fois ou bien 3 fois liboso ya kamera kako afingaki bato kamera wana mpe yango nde aye kolela kaka liboso na yango bandeko quelque sambwa bandeko makambo nazali koloba ezali liseki te ezali observation mobimba alobaki ete ye aza mosali na nzambe abangaka eloko te d'ailleurs ndenge azali wana oyo ekoyeya abangaka mpe liwa te aloba yango bolanda na bavideo oyo aloba baimage oyo aloba avant bokomona yango bandeko mais botala tango kaka la même caméra wana ekei na hôpital bandeko confusion totale ondire maloba na lobaka yango ka likolo ya mbebo eutaka na motema na ye te bandeko abandiko batuni ye babibo oyebisa biso ndenge nini okomi abandiko loba tomona kaka ye moko susu abandi kolela mpona koloba ete omoni ndenge babangaka liwa mpona koloba ete aza na posa ya alingi mokili mingi kuti na bande koloba ete Epaphrase ndenge azali wana ye mpenza ata liwa ye ekolobela ye eloko te mpo ete aza na nzambe me lelo na ye komona ete balela mokili ndenge ya kosakana te tala ndenge aleli ya 3 reprises azomona kaka ondire départ na ye ya liwa ekomi penepene alors ke nzambe alobi nano eloko te bandeko mpona kotalisa ete makambo mingi oyo bakongole bazali kosala bazali koembrase mingi mokili to kozala mingi kote ya monde mais liboso ya bato bazali kolinga kolakisa neti ete bango nde bazali mpenza basantu te tozali kojuge te me tozali kopesa nde baexemple nde tosengi sikoyo ete ebongi mama kalanga témoignage na ye wana soki ayebi ete ezali témoignage moko oyo ekoki kobikisa bakongolais nyonso ezala gratuit bakoki meme kosalela ye chaîne moko ya site internet awa na poto eza mpe gratuit basali yango abandi koloba ebandi koleka ti ekokoma ntina kongo meme mokili mobimba bandeko omoni baémission oyo elekaka na internet balandaka biso mokili mobimba moto akosa yo te ngai nakoyebisa bino eloko moko bandeko babolingo boyebi ete ntango natalaka statistique na biso na ndenge balandelaka biso na mokili bandeko ngai nandimaka te papa Roger azali pembeni na ngai akoki meme kotémoigner bandeko na tamwaka ntango mokolo naza kotala statistique a partir ya programme ya esika oyo nini na biso ezalaka na partie ya internet bandeko nazokomona na bapays mosusu okutu bapays okomona na tonga pays kombo tonga mbala liboso namonaki pays kombo tonga namoni ete 10 personnes basi batala biso kuna naye komona na Australie bato mpe batalaka biso kuna naye komona na Nouvelle-Zélande batalaka biso naye komona susu pays moko boye Samoa na balobi ezalaka susu mpe bakote kaka soki ye baocéanie kuna banini tala kaka bato nga moko na bande komituna na lobi donc koloba ete bakongolais bazali partout po ete soki totali malamu bato oyo bazali kotala baémission na biso wana bazali kaka bakongolais bomoni yango na soki mama kalanga alingi mpenza bakongolais babongwa na malamu bayoka témoignage na ye mpe esunga bango asenga kaka ete soki akolinga mpe asinye kaka contrat moko na bato alingala ya
asigné kaka contrat moko na bato ya chaîne ya bakongolais esika lekaki apesaki témoignage ezalaka ta chaque dimanche aleki apesi ntango mosusu témoignage partie 1 eleki dimanche mosusu partie 2 eleki soki mpe amoni bongo te akoki koyebisa na bato bokofungolela ye site na ye oyo abandi kosala ekoki kozala mwa bloc moko boye azali kopesa batémoignage na ye ezali koleka oyo baje oyo akotekisaka o dvd kobima o batala oyebi babiloko mosusu eza na bato mosusu bamonaka na bango me moye baloba eza te batalaka kaka me témoignage ya nzambe oyo mpenza ekokangola bato basengaka teke moto ifo abimisa ye likuta mpo ete alanda témoignage wana mpo ete boloba lobilobi abongwana te bolandaka exemple ya jésus tolobaka yango mingi bazali kolanda exemple ya jésus te yango wana bandeko babolingo oyo biso tolobi na banzi ete oyo biso tolobi tofingi mama kalanga te tolobi mabe mpo na ye te me tosali nde remarque na oyo biso ndenge toyebeli moke toyebeli azali kaka oblige andima oyo biso tolobi te azali oblige mpe asala oyo motema na ye ezali koloba me biso topesi point de vue na biso voilà mokili nde etambolaka bongo oyo nde balobi la démocratie bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci